Bonjour bien-aimés, bonjour na bande kono surtout au balingaka Mabia Star TV na émission na to solo là. Na pesi bino no surtout mbote mingi na baboni no surtout au kopesa nga confiance. Na pesi mbote mingi na ba o bazali ko baksama toujours na chaîne ya Mabia Star TV. Biso to sala musala moko pa mate émission na bakezali émission ya bako angola to ya ko ba makambo o ezana komite na biso na Afrique bien na Europe. Bande kunanga naza lisoro moko esalinga pasi pena mawa maya miso ezanga ezoko kitangai eza pasi na mawa nde na lobaka kaka na makambo oyo soi-disant basali ya nzambe. Toboyi te awa na mokili oyo basali ya nzambe ya solo bazali me ya bafo pe bakome ebele. Ngai namonaka na bengaka bango bazali ba tintin pamba te soki ondimi responsable ya kokamba bandeko na église bandeko nanga il faut tozala ba exemple na bandi lisolo nanga bandeko nanga nazoki lisolo moko ndeko mwasi abengaki ngai na mboka ya Congo likambo oyo esami na église moko eza na Kingasane église eza na Kingasane bandeko nanga pasteur komona Adeline Tango pasteur okomona Adeline Tango aza na église na Kingasane église nango komona ezali AEGC église wana ezali na Kingasane na mboka ya Kinshasa bandeko nanga eza lisolo na passe pe na mawa likambo nazali koloba na kombo ya pasteur Adeline Tango oyo pasteur Adeline Tango bandeko nanga azali divorcé pasteur wana tazaki divorcé bandeko nanga aye koluka mwasi abala ne babakaka ke moye ozala ye moko ezate ake kolinga fi moko ya âge ya 20 ans tanga lingaki sœur wana âge ya 20 ans sœur wana bandeko nanga ayebaki nanu mibali te sœur wana azalaki otobengaka wana lingala azalaki moseka pasteur wana azwaki ndeko na biso ya mwasi moseka na âge ya 20 ans bandeko nanga eza pasi pena mawa pasteur Adeline Tango oyo bavandi mwa peta mulai na sœur na biso oyo abalaki ye ndako moko eyo koma na mama moko boye sœur wana mwasa pasteur wana bandeko nanga azwi zemi tango azwi zemi bandeko nanga lokola pasteur oyo mingi bazo sakana mi na kombo ya nzambe baza ba pasteur ya kisoloka amemi ndeko mwasi na hôpital donc amemi mwasi na ye na hôpital bandeko nanga ake kolongola ye zemi tango ake kolongola ye zemi bandeko nanga enanu pasteur abomi muto de pasteur asali lisumu kolongola mwasi zemi ezali obomi muto ozana makila ya bato na maboko na yo en plus bandeko na ngai esuki wana te tango balongolaki sœur wana zemi esalaki pasi pe na mawa sœur wana balongolaki ye matrice moko tango balongoli sœur wana matrice moko reki sikoyo pasteur asalaki ayebisi mwasi na ye ka oyo esalami biso komeko koyebisa ngo bandeko na yo te bomba ngo ezali secret ya nga na yo eza likambo ya pasi pe ya kokamwa bandeko oyo pasteur oyo ayebisi mwasi na ye ayebisa likambo oyo na famille na ye te pasteur Adeline Tango place ozali nazali koyebisa yo ke soki obali mwasi kasi osomi mwasi te mwasi soki ozele na ndaku aza na problème ezala bandeko nino surtout bakoyeba te ezala kameme ata na mama be papa be ndeko kaka moko ayeba problème nini ezali na ndaku ya mwana na eza très important ke okanga ndeko mwasi munoko koyebise ke likambo oyo koyebisa ngo moto te nde balongoli o matrice ndeko mwasi pe lokola pe azalaki mingi pe na bobangi mingi atikali pe koyebisa ata famille na ye moko te ke alongolaki zemi ya mobali ne ya pasteur balongoli matrice aza wana atikali na matrice moko bandeko nanga boyoka lisolo eza pasi pe na mawa pasteur wana mwasi na ye oyo alongolaki ye matrice amemaki na hôpital alongolaki ye matrice azalaki na leki ne ya mwasi babandaki kovanda na ye ndako moko pasteur otelemaki aza pasteur impudique abandi susu kolinga leki ya mwasi na ye leki ya mwasi na ye amonongo somo mingi koma papa alinganga eze lokola akobenge papa pamba te azali mwasi ya mwasi ya grande sœur na akobenge papa na respect biso baafricain tozala nango ekamusabi koma pasteur ozolinganga naza leki ya mwasi na yo pasteur abite ekosala eloko te il faut ka tobimanga na yo mwasi otelemaki azalaki na sagesse azalaki pe mwana moko ya mayele aboyaki kobima na mobali ya yaya na ye
en plus aboyaki koyebisa ndeko na mwasi amonaki ekobenda problème mingi na famille bayokaki mobala yaya alingi ye bino boyebi biso mo bafricain ndenge famille ebendanaka donc mona azalaki mona mayele ayoki bongo alongwe ndako ya yaya na ye atikala ye mpe koyebisa yaya na ye te alongwe ndako aki kovanda esika mosusu. Apart wana bandeko na nga pasteur oyo impidike Adeline Tango apart kolinga leki ya mwasi abandi lisusu kolinga ser moko ya église. Ser wana église bandeko na nga taka bandi kolinga ser wana église ya kokoma ke jour moko ser wana akoti na bureau ya pasteur. Nezaka bozo travailler na pasteur ser wana akoti na bureau ya pasteur. Pasteur abi ser wana ke ngana yo lelo il faut to bima mwasi na mobale. Ser wana lobi onga pourquoi ngana yo to bima mwasi na mobale oza papa na nga spirituel na kobi kosala ngo na kobi kosala yango te na mona ko itaki papa na nga oza papa na nga spirituel ngana ko bima na hote. Bala moko pasteur na lobi non ekosala na ngo eloko te ngana ka faire to bima na ngo kaka to bima kaka biso mibale mi mwana na pe aboyaki ko bima na pasteur bota be impidiki ya ba pasteur oyo ya foi zo sa basali ya nzambe soni tina niveau ya kokoma ke obima na ser na yo na ser église na bureau obebisa bureau na kindumba ozali ko sala na komite bako yangola na minute na tango ser wana boyi ser wana ninga bima libanda pasteur ayaki bongo abendi ser wana na pantalon tanga abendi ser wana na pantalon bande kunanga bino mo boyebi ba mama mingi pe ba ser mingi balataka mingi basinga mayaka donc azalaki na singa mayaka na loketo na ye tango alati singa mayaka na loketo na ye azalaki pardon na singa mayaka na loketo na ye tango pasteur abendi ye singa mayaka na bandeko na ngano surtout ekatani ye ekwei na bureau bino mo boyebi mayaka eza bamba moko ya mike soki ekwei epanzanaka donc tango mayaka na epanzani etake eser wana lokotaka mayaka na sabi pasteur osali bopona nini etake eser wana lokota mayaka na se pasteur Adeline Tango ayebisi ser koloba kobetela mutu lisolo te bomba ngai nasala na yo nini bino boyebi kaka place wana bandeko na ngai mutu akomaka na esprit moko ya faiblesse pasteur akoma na esprit moko ya faiblesse devant ser akomi kobanga soki ser abimisi susu makambo oyo ekozala mobulu mingi na kati ya église ayoki bo bandeko na nga ayebisi ser nasala na yo nini ser pe azalaki motema ya kofungama alobi pesa ngai mbongo po te abomba secret oyo pasteur Adeline Tango ayoki bongo apesi ser na biso wana $150 na bureau na ye tanga apesi $150 na bureau na ye bandeko na nga ayebisi jeune fille wana kobetela mutu lisolo te eza pasi mpe na mawa pasteur impidiki oyo mabene soso azoli kosala oyo alongoli mwasi ne matrice ayebisaki eke koyebisa bandeko na ye te en plus atiki te adrake lisusu leki ya mwasi na ye oyo koyebisa mutu te en plus soso akodrake lisusu ser ne so église ayebisi ye les mêmes choses ke koyebisa mutu te toyebi te pasteur oyo azali pasteur ya kisoloka be azali pasteur ya nini bino bandeko na nga bokoma botya ba réponse en plus bo partager image oyo bana nzambe bazala mayele na basali ya nzambe alikuta bazoko bebisa bandeko basi bazoko bebisa ba famille ezali pasi pena mawa bandeko na ngai pasteur eloko kamisi bato pasteur abomi libala na mwasi oyo alongolaki matrice tango pasteur abomi libala bandeko na ngai ake kofunda mwasi tango ake kofunda mwasi na tribunal toyebi te pasteur ake kofunda mwasi pona nini normalement soki tolandi lisolo oyo ezake mwasi il faut akende kofunda pasteur na ndenge alongolaki ezemi mwasi atikeli matrice moko mais pasteur aleli mwasi na ndako livance ake kofunda ye na tribunal ndenge toloba bandeko na nga dossier ezali na tribunal bandeko na nga bolanda emission ti na suka oyo ezali premier eloko na uto loba deuxième eloko toza toujours a contact na bandeko oyo baza na problème oyo ekoyeli bango tokoya lisusu na émission tosolo avec Mabi ya Star ya kopesa bino suite ya émission oyo bandeko na nga mpona koconclure lisolo oyo mpona conclusion ya lisolo oyo pardon pasteur oyo nakobenge pasteur te nakobenge pasteur Adeline Tango te nakobenge pasteur chasseur pasteur chasseur oyo bandeko na ngai bokeba na ye yango ozomona bandeko mingi bavanda bandako likolo ya basala nzambe ya lukuta bakweyisi kondima ya baser bakweyisi kondima ya bafamille likolo ya pasteur Adeline Tango oyo pasteur chasseur bazoko chasser bazali kondoba bato loba ndoba bandimi
na balibanda bakote na église mais pasteur impudique oyo akomi kondoba bato na kati église kosasaka bango kokamula bango. Na minu tolo babandeko na nga famille ezali pito pale, famille ezali na pasi pe na mawa, batali mwana na bango ya mwasi ayaki libala na age ya 20 ans azalaki moseka mais pasteur impudique oyo alongoli ezemi. Sikoyo alongolaki ezemi ne tension nini. Bandeko na nga bosala keba na église oyo ya pasteur Adeline Tango ezali na Kingasan, église na komo nango AEGC. Bokeba na pasteur impudique Adeline Tango. Aza chasseur, azali pasteur te. Merci beaucoup na bandeko bolandaka Mabi ya Star TV. Merci beaucoup na babone nanga. Bo bosana te bandeko nanga. Bo continuer kolanda émission. En plus, ce que zui image bandeko nanga, partager ngo pamba te bandeko bazama na pasteur oyo. Bozo mona photo na ye ezali na kwe wana ezota la bino. Azali pasteur impudique. Merci beaucoup bandeko nanga. Tout le monde ni balasima. Bye bye.